pouvoir na biso baluba yo muswahili kanga munoko na yo soza muluba ete kanga munoko na yo ya pouvoir na biso baluba pouvoir na biso baluba yo muswahili kanga munoko na yo yo katange kanga munoko na yo yo mukongo kanga munoko na yo yo muto Équateur kanga munoko na yo pouvoir na biso baluba. Alors pouvoir na bino baluba yo muswahili ko voter Tshilombo te, yo mukongo ko voter Tshilombo te, yo muto Équateur ko voter Tshilombo te, yo muto Katanga ko voter Tshilombo te. Ba mesana nango pouvoir na bango ba ko se voter bango moko balobi campagne bandit quoi. Tous les coups sont permis. Babi tout la RDC contre le pouvoir, contre le Kassai Power, tout la RDC contre le pouvoir des baluba. Na minito to déstabiliser bango. Bolela non to beti binote. Pouvoir na bino baluba mais bisoni nakati. Bandeko. Bolela na mundo kwa mboka. Ah oui. La crise en République démocratique du Congo est extrêmement critique. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se faire contredire, il y a péril dans la demeure, la nation congolaise est en danger. Ce qui se passe, nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPST. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Peuple d'abord au va nous la porte au teka ba charmant là yo oyena kisasa président une boniko 2023 niat to la kanda boye ba to la kanda en plus na bandeko ba le bakao deux mandats na lupanine en plus na bandeko ba le bakao deux mandats na lupanine en plus na bandeko ba le bakao deux mandats la fufunine ennemi na biso na minute za muluba musi samemi si pakaji na mutu mazo kumisa parti beto ozando kite alingala sepela na yo